Liboke salaka bien pandi na oka moko bosa na makambo mokilo dame liboke tokos pour manger un peu de liboke. Liboke à l'aise. Dame dans liboke. Liboke la mama. Yangolo. Moi Jean. Tozolia maboke na mesa, maboke ya biso ya kitoko. Kinkole. Kinkole, toza na Kinkole Plaza. Tozolia maboke, maboke koti biloko ndenge na ndenge biloko ya kitoko ya biso ya mboka. Na muku. Pona okima corona. Na ipine basko na mikuli. Nyangolo na ngai. Dame liboke na ngai n'est-ce bien. Donc Alex atama ngonga. Babi faut manger bio hein. Donc masolo ngoyo. Bali akangona mulangi ya masanga na mesa. La gena. Na gene. Toli angona angene. Angene biere zate. Na nyo chike yema. Toyo kema bafayote obomisi biloko na se ya mai batu nyonso bakoyaka ngoko ya na baninga oya kotambola kolakisa paysage ya kotoyo ndenge ezali meloko tosepela mingi bilona
engrais te kaka bilona fertilité ya biso moko ya nzambe atia na mabele alors yo kokima bilona baya bandeko na biso baya mabele yango ezoloka bato bakolona non terrain ya kitoko paysage ya bien obeti mwa na likolo wana obeti mwa ndako ya bien otala paysage na jardin otie banyama bangombe bangulu na yo bantaba baotambola basoso vi yango oyo c'est très joli j'ai aimé vraiment kitoko makasi osala masolo oyo toye toza na esobe kaka oyo toyi komona asali prospection na Vasco da Gama oyo nzete oyo nasimbi babengaka yango kilolokikwa ezali nzete moko esalisaka na kosu esalisaka na kosu sorte nyonso eza nzete ya bokoko ozwi kaka poso na yango otokisi ezali esalisaka na kosu makasi pe nzete mosusu na ngambo toke na ngambo ya balabala nzete mosusu yango oyo awa na tosuka yango oyo nzete oyo tala nzete kilemba nzao ezi elemba nzoko nzete yango kilemba nzao yango oyo nasimbi eza kilemba nzao elemba nzoko ye nzete oyo donc epesaka esalisaka mingi soki ozomela yango na mokongo okobenda okoloka oyo balobaka hemoroide mpenza te ozomela yango mpe esalisaka mingi na nzoto ya mibali kilemba nzao soki osalemisisa yango elemba nzoko balobi nzoko alembaka eloko te donc mpo na mibali mingi kilemba nzao esalisaka donc banzete tokuti na terrain yango sikoyo tokokuta bamusunda banzete mosusu na kati awa vraiment bandeko tala nature comment les gens vivent na kati aza na problème te bafruit ezali basafuti yango oyo mangie bakoni baavocat orange yango oyo ebimi orange yango oyo teli même donc babananier babitabe ezali donc vie ya province tolingi kaka ville occasion ya koexploite tala baétandi ya kosala makambo ya bien yango oyo ofandi na condition ya bien otongi mwa esika na yo vraiment j'ai aimé donc c'est trop naturel donc au niveau ya biloko tala fruit eteli ezokweya moto akolia bazokufelaka centre ville tala nde fruit etela ekweyi tala fruit ndenge eteli nango na nzete donc natelemi kaka kotelema donc nako kobuka tala bacondition donc banéglige même na fruit yango tala fruit babuka yango amemela ata bana bafruit tala orange ndenge sambo eta ndenge kwei yango kaka Kinshasa olingi kaka ozala pembeni ya yolo bandal tala nature bato nde bazokovivre à l'aise tala nzete makemba bitabe tala vie tala foye wana azobuka orange atelemi kaka ezokweya c'est ça la vie donc tala orange mbuma yango tala pa buki mbuma donc à quelques kilomètres à Kinshasa
yango ezokila na awa. plateau awa tala bato ndenge baza kovivre condition omati même pas na nzete, ça sert même pas komata na nzete obuka malala donc selon goût na yo ezokwei nango. Donc soki oza na mwa mutuka na yo okoki kobuki otie okoki koteka. Donc les gens mangent ici très bien. Dans la nsima kuna pondu na pondu bato baloni. C'est ça la vie. Awa okoki kotia mwa obokola mwa mabata na ye. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors, esali bongo quand même eza na kati ya confinement mais eyaka mwa makambo ya matériel eza babrike ya mabele eza makasi ya kosakana te nde esalimaka te bantu tosali satana te okokanga tiki satana abouleverse tokobanda toye totala nini toka kosenga filme awa eza mai ya mubu mai ya ngoyo na vale nyonso soki tozwi vale oyo soki tozwi yango misala ya kitoko awa okoki kosala élevage okoki kosala pisciculture bilanga mpe na kati donc biloko nyonso ya agropastoral agriculture mobimba awa na vale ya kene na duni vale na kati na mutu ya mai toza na mutu ya mai ya mubu mutu ya source d'eau donc okosala makambo nyonso awa mabele babokaka biloko ya mindele te ire te diseti te babokaka ba engrais chimie te mabele yango moko na fertilité na yango ekopesa milona kitoko mpe okokima fe ya biloko mingi bahectare ezali tokozwa bahectare nyonso oyo tolingi de 100 à 10 kokita même 50 hectare okozwa awa mabele ya chef Fatou ezali vierge mpe bandeko na biso ya mikili mingi basombasomba me tero esika oyo eza vase tokozwa ba bisika mosusu ya kosala misala neti awa ezaka bana poto bauta kosomba ferme ekasoni oyo oye abandi awa akei boyi donc partout na to ya bandi dia misala kokata bakangami na ferme oyo akomi JMM bango na bango mpoka bana poto mais bango soki baza na likolo kote sobe biso soki tokoti kote ase kuna nde mwa mai ezali kuna nde eza trop intéressant. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. At Fashion balls. Bombers. At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57.
fashion bowls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseigneur de Malewa moderne.